Tusama. Entsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo, yozola kwa ngitata nzambi wasi, yo ntwadi wangitata mwanda wavelela, vika kwa masikilanga munaito tu kwa yelemvu, se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo. Lelo ezali mukolo na yenga. Oyo toyebiete ekomama na kati na Bible. Na mibeko na ye tata nzambe apesaki na Moïse. Mokolo ya sambo topesa ngo libela epai na ye. Wana nini na mikolo motoba oyo ya asalaki misala na ye teo mikolo na sambo ndenge apemaka biso nyonso oyo tobengami bakristo toza mema sango ya nkolo Yesu na mokili mobimba toyebi ete mokolo na yenga ezali nde yango tokopesaka batata nzambe tolandi Matei na biso ndenge mauti na banzembo pe na mabondeli pe oyo uti na mokanda ya tata nzambe oyo lelo na biso bakimbangiste coïncide ete lelo mokolo na yenga le 12 avril na 1959 yango nde mama Mwilu apesaka elembo na batambolisi o bamonaki ete bazali ya kokoka ndenge tolandi nzembo o bandeko na biso ya école biblique bayembi ete kokende na mokili mobimba kopanza sango ya tata Simon Kimbangu. Elembo wana ndi ezalaki na bakarte wana soki episemelaki mpona nini emonanaki ete bazali ya kokoka oyo bakoki kotambolisa bana tata Simon Kimbangu ndenge ekwei na mokolo na lelo eke banganga nzambe bapesi biso milulu oyo bazwaka bakarte na mokolo wana ezalaki nde banganga nzambe oyo bazalaki ya kokoka yambo bapesa bango bakarte wana batalaki bango eske bazali ya kokoka wana na nini koyeba principe et méthode ya lingomba ya tata Simon Kimbangu. Eske bazali ya kokola na likambo oya tata nzambe nkolo Yesu pe tata Molimo Santo ndenge tokomonaka wana koyamba balandi to basentelama to basekoki bapesaka biso bamituna soko kokina mituna wana nde emonani ozali ya kokoka ndengo wana pe esalaki na tango wana elelo yo tala ndenge tokomi bebo na lingomba tata Simon Kimbangu biso batambolisi donc ezali komona na soki tozali ya kokoka 105 ans ya existence ya église kimbangiste. Na 1959 ezalaki mokolo ya yenga et na l'an 2026 ezali pe mokolo na yenga emonani ete biso batambulisi oyo tozalaka na tango wana na 1959
biso kaka toye komonana awa na l'an 2026 esika wana tozala na bosusuli kokanisa likambo oya munene tozali komema tobongola bapakanu bakoma bandimi e soki totali malamu na tango wana na 1959 ndenge mama Mwilu apesaka biso bakarte banda tango wana kino lelo oyo soki na nguya ya tata Nzambe te nde tokoki kozala awa te me na nguya ya tata Nzambe na ndenge nini eke banda tango wana kino lelo na 1959 na bitumba oya moyini na matumboli na makambo ndenge na ndenge o natina kati na lingomba nde lingomba ekoki kozala te me banani basimbaki lingomba banda tango wana biso batambolisi na esika wana tososola nazaka na position wana ou bien na changer papa balobi ete bango bakotalaka ebandeli te kanti suka pe kaka na mokolo na lelo oyo le 12 avril na 1959 batata balakisi biso ndenge nini ezalelaki na mama Mwilu na papa Diangenda po ete akoka kosala mokumba tokomema mokumba makasi ya munene banda na date wana ya le 12 avril 1959 tina le 8 juillet 1992 aekolonga na etumba wana mama Mwilu apesi mvoala lulendo epai ya papa Diangenda kuntima papa Diangenda kuntima esalaka ye pasi ndenge babanda koteya biso na ndenge nini ke ezalaki mokumba makasi pe amonaki te nano akoli te aza nano mwana moke na komema charge wana kasi tango asali te makanisi mayemale kaka na le 4 avril 1951 kuna na Lubumbashi ndenge papa Simon Kimbangu abengisaka ye tango azalaka na Kananga kanisi ke tata Simon Kimbangu apesaka ye elaka ke mokumba wana epesa melinde yo 4 avril 1951 tango akanisi likanisi wana andimi kondima to akanisaki alobi ete elaka oyo bayebisaka ye tango azalaka nanu mwana moke na age ya 3 ans eke akokumba mokumba oyo tata Simon Kimbangu après 40 ans donc akanisi ete 40 ans esi ekokaki nde ayaki kondima na miso papa Mfuma Mbanza papa de alunga na Kiangani oyo abombaki mvoala lulendo kuna na mboka Lukengo mama Mwilu atuni papa Mfuma Mbanza esko yebi likambo yango te eke mokumba oyo ya mvoala lulendo ekozala pa ya papa Mfuma Ndongo papa Diangenda kuntima papa Mfuma Mbanza alobi ya solo na yebi mama Mwilu alobi na papa Mfuma Mbanza koyima te pesa mokumba wana pai na ye papa Mfuma Ndongo papa Diangenda atalaki nano polisi papa Mfuma Mbanza papa Mfuma Mbanza epsi te ezali ndenge wana ndima tokopesa maboko yango emonani lelo oyo kino musala
ekomi na mokolo na lelo oyo tozali kosepela. Me mama Mwilu alobaki na papa Mfumu Ndongo opale ngenda kuntima. Wana ba mama batu nyonso bazwi ba carte. Mama Mwilu alobi na ba mama tala mwana na bino. Mukumba oyo azwi eza ya makasi. Botika yete bosunga kaye na tango nyonso. Bino pe batata ezali ndenge moko. Botika teko na bino te bozala kana ye tango nyonso. Kasi na batata likambo nini mama Mwilu alobaki? Bomema ye na banzela ya mabe te. Po azana mukumba makasi. Bomema ye na banzela ya mabe te. Papa Diangenda alobaki malamu. Banzela ya mabe wana koloba ete tango okomi na bokonzi oluka soutien oyo ezali ke eloko kokanisa ba magie o boye te. Kasi elikia nyonso bino batata bokomema papa Mfumu Ndongo na nzela ya mabondeli. Likambo nyonso rebende mususu ezali te kaka na mabondeli. Likambo eza mpasi ndenge nini? Kasi bokende koluka teka boye na mabondeli. Toli oyo mama Mwilu apesaka na tango wana na 1959 na journée ya lelo ya le 12 avril. Papa Diangenda azwi mvoala lulendo koloba ete kotambusa Lingomba. Abombaki, abatelaki mibeko. Ndenge papa Simon Kimbangu ayebisaka ye ndenge nini akomemela Lingomba. Pe mama Mwilu ndenge nini ayebisaka ye pona komema mukumba makasi ya Lingomba. Yango yemonani tokolobaka tango nyonso ke il est le premier chef spirituel de l'église kimbangiste papa Diangenda kuntima. Ameritaka na mukolo wana. E mukumba wana ayebaki ete akoki kosala ngo ye moko te. Banganga Nzambe fo bazala, batambulisi fo bazala. Banganga Nzambe banani bisoyo. Batambulisi ndenge tozotambulisa ba mouvement, ba association. Yango na papa Simon Kimbangu Kiangana alobaki ete oyo tokotambusa ba mouvement, oyo tokotambusa ba association, photo zala ba pasteur. Donc ba responsable pasteur. Esika wana to sosola. Na biso pe bandimi toyebaka ete bambuta to ba responsable ba pasteur ba sero baza kotambulisa biso baza na mukumba makasi. Bakoki kosala de n'importe quoi te. Biso bandimi photo tos na tango wana ikambo soki ezali tata passer soki azwi ba instruction oyo uti likolo etata mokonzi ya bule esengeli biso nyonso tolanda. Yango esengo makasi komona ete lelo le 12 avril 1959 ndenge kambo epesa malaka awa tokomi na 105 ans le 12 avril l'an 2026 ndenge mama Mwilu alandaka instruction ya papa Simon Kimbangu pe biso banso tolandi instruction ya mama Mwilu tala kino lelo yo Lingomba ekomi na âge de 105 ans. Ba tentation nini te, mutungusi nini te otozwi. Poete malako papa Simon Kimbangu ya mama Mwilu bamvoala misato. Eko kakozwa susu esika te koloba ete Lingomba ekufa.
kasi awa tobombi mibeko na bango tolandi ba instruction na bango lingomba siko tala ndenge nini ezali kokende yango mpona kosukisa tokosenga nzembo epai ya Juteki ya mama Mwilu ngai Mwilu nasepeli mingi o mokili ekanisaki ete lingomba ekokufa kasi kokufa te kasi tala lingomba ndenge eze kokende liboso bayini pe batelemi mingi makasi nyonso na biso batambolisi po lingomba eza komona eza kokende musika eza kokende na bilaka o batata bapesaki moyini pe akotelema makasi kasi makasi nyonso na biso batambolisi ezali na ntina bapeselaki biso fête ya date ya lelo ya le 12 avril Juteki
Merci. Jeteki. Biso nyonso batambolisi bandimi Tata Simon Kimbangu na tango tozali komema musala oyo Tata Simon Kimbangu amoneli pasi mama Mwilu bambwala misato bankoko na biso baboti na biso soki bazali komona ete musala ezali kokende liboso bango bakotika biso te bakosepela na biso pe babanda kozala na biso tango nyonso ebanike periode oyo ezali ya mpasi kasi bango bazali komona mpasi oyo tozali komona bakolongisa biso kaka ndakisa eza komona na ete bikateli ndenge tukuti kolanda basurveillant $10 Chorale Yelusalemi $10 le 27 avril musolo wana ekoma awa na ntina mususu te po mokili ezali kososola pe esosoli nkamba ezali mboka nini batata tango bazo koyebisa biso nkamba ekozalela boye tozali komona ntango nini tokokoma na esika wana kasi mingi tokanisaki peut-être na bana na biso na bankoko na biso kasi biso moko tomoni yango na miso elakisi ete nzela batata batikali kolakisa biso ezali ya solo koyima ezala te na tango bazali kosenga biso na date oyo ya le 12 avril na 1959 Papa Mfuma Mbanza litei kaka apesaka na batambolisi ke toyebaka ete awa tozwi musala oyo kala mingi te leta azali kopesa biso nzela po ete totonga nkamba esika wana mama Mwilu alobaka ete ekole biblique ekosalema Papa Mfuma Mbanza alobi ete botongi nkamba ekobanda nanu na biso batambolisi esengeli ete motambolisi nyonso musala na ye ya maboko oyo ye ayebi azwilaka musala ya maboko tokotiango makasi misala ya biso moko oyo tokozwilaka biso banganga nzambe po ete tozangaka eloko te na tango wana soki bikateli biso moko mpe ezali yango emonanaka ete Papa Mfuma Mbanza ye moko kola musala mosusu te kaka na kati ya bilanga nde musala ya liboso oyo abandi kosala bilanga ndenge Papa Simon Kimbangu alobelaka yango na 1921 bilanga botika te kobokola mpe botika te yango toyebili ete awa na ndimba mankondo Papa Simon Kimbangu alonaki babitabe makemba yango toyokaka tango ete ndimba mankondo esika tozo kosala loso kuna na MKB to na nganda maboke bisika wana biso to néglige yango te pamba te Papa Simon Kimbangu abandaki nde kolona loso esika wana pembeni tozo komona na kavu kuna manioko tango bapaya bazali koya ata butu yango ndenge nini bake kotimula manioko batokisi bapaya il faut balia musala ya biso banganga nzambe yango wana ekena baparoise esika tozali mwa eloko ya moke mpona koyamba bapaya
ekoki kozanga te. Banda 1921 ezalaki ndenge wana. Mama mwilu banyokoli ye ne bamindele. Soki banyokoli ye suka azwi bitabe apesi bango. Wana basilisi konyokola balingi bakende na bango akoti na ndako malgré mpasi azwi bitabe apesi bango. Azwi maki apesi bango. Nguba kosala ya mpasi kokende musika te pona bilanga me akoki kozanga na nguba te oya kopesa bapaya. Ezala mundele, ezala mutu mwindo. Kambo wana yango toza komona ekena lingomba tokoki kotika makambo nyonso wana te. Banganga Nzambe tokoki kozanga te misala ya maboko. Na mikanda nyonso wana papa Mfuma Mbanza akoma likambo wana ezali. Yango papa Mkonzi Abule, papa Simon Kimbangu Kyanga na sengaki ete na imprimerie bazongisa mikanda nyonso ya mike oyo biso banganga Nzambe foto zalaka na yango po ete ezalaka na biso rappel soki likambo za kobosa na moke oyo kotala na mukanda wana. Tozala kaka bana ya botosi na ndenge bapapa batikelaki biso na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen.